Mama Annie. Donc on dit que la clan Sarah, tu sais qu'on analyse la signon, so bazali na misala ya nani? Ya Mama Sarah qui dictateur, ko commandé pa mapamba ya kitoko ya kozala pe kisita avant ba robota kapeka bana mibali. To yebi na surtout banani ngo babima na condition ya clan Sarah ba bota mwana mwasi kana mwana ngayete. Ba sikoyo to komi na point oyo ezali ke Abraham mwasi ne mama Sarah asali nini akufi. Comment akufelaki pona information yo ndeko ezali boye. Tolobela kango déjà ba sotaki pe ba monaki yango. Bible eza collection ba mikanda. Bati mingi balwete nzayo mtakoma Bible. Oh ndeko merci pona yo mtoyebeli yango. Ngana hii Bible mzambete mtakoma yango. Bible ezali collection ya ba histoire o elekaki tout autour ya bana ba Israël kaka te mais ba hébreu pesimoto benga ba hébreu. Et puis pena bati musupe bikolo mususu baton pas aka basambela pas nécessairement. Aussi longtemps que webi ko koma histoire ote yango pe. Mais mingi ba histoire za koleka de bouche en bouche bana na chaque weekend soki bazoteta ka bambika na bango bavanda ki wana babengi si bakulutu ba ye wana bazoko yesa ba histoire makaba yoka kina bakoko na bango tamba ba bavanda ki sina bango bazako yoka makama ndengo wana. Mais si tu a ko bosante Abraham awa amona ki mwana na Isaac amona ki libala na ye amona ki mwasi na ye amona ki pe bana na ye Jacob nanani na Esau batu mingi bayebaka te bakanisaka te Abraham sikoyo ntango akufaki kaka boye bu amonaki ba Jacob te to eza na calculatrice tosali bacalcule na biso nakopesa bino na miniti ya suka mpona yebiso na age na Abraham akufaki na 175 ans me bana neni kaka ba Jacob bazalaki ba Isaac na bana ba Jacob bamonaki koko na ba Abraham bavandaki ensemble baliaki ensemble ils étaient ensemble bango nyonso babeleka ya Bethsheba oza kocomprendre awa toza sikoyo na Bethsheba tie na Kanana place Abraham azana 7 mabulu na ye apesa ngo permission na mwana na Isaac asala nini a contrôler ya komi déjà mpaka awa a mama Sarah déjà awa akufi koma akufelaki ba recherche to saina ba mikanda oyo mususu pe ba ikomama concernant ba makambo oyo etali Abraham parce ba makambo ezana ngo pe ya kala te ndenge to kanisaki ya kala non ba Ishmaelite côté ba kendaki ki ba musulman ba onsu ba komaki lisusu ba histoire kaka oyo parce ba respectaka Abraham comme papa na bango ba respecta Isaac comme wana moko na ba prophète pe ba respecta ba peine donc ba comment tout autour de la situation au bazali à trop les raisons biso to kama na Bible hébreu parce que eye ko kota na nzela ya mwana oyo ba pona qui est Isaac et puis akitisi na bana na ye et puis bana eti ko ya nkoloso c'est l'unique raison Bible na biso to benga nani la sainte Bible ba hébreu qui est yango biso tondimaka parce que ekumbi biso ti na nkolo yeso mais en dehors de ça ba histoire nyonso toza koyeba biso mama ani mutakosa yo te to compare yango na ba livre ndenge na ndenge nyonso ke pe juste bato pe bakoma na bamikanda mosusu baza na bango oza kocomprendre donc Bible eza nzambe te mutakoma yango bato bakoma ba histoire yango epuis bato bazwa ba histoire batia yango ensemble alors mama Sarah koma aye kokufela ntango ayokaki ete mwana na ye ake na ngomba kuna bake kosakrifie ye fuite eyaka que Abraham a été sacrifié nani mwana pour 3 jours wana mwasi lelaka akena ngomba yango ya solo amoni mwana te amoni mobali te akena ngomba mususu amoni mwana te amoni tata te akena ngomba babe kombo ya Hebron na pembeni ka Bethsheba wana de kuna sikoyo baye ko informer ke mwana toyoki na papa na yeke basali nini bazongi mwana basakrifaki ye lisusu te babomi ye lisusu te déplacement tamana nzambe na merci na kolela 3 jours kanisa na mpaka koma jana presque combien d'années siko 127 ans mutasine déjà makasi aya koyoka sango lisusu ete mwana basali nini wele vondwa baki ko boma ye nde ndivyo ya mama Sarah eyaki place wana likola koyoka information ou bien po ayokaki mwana baye koboma etanga aza koluka kwa moni ete akufi ou bien ntango baye kopesa information mwana finalement monekene akufi te de apiki kaka bref na esengo wana donc esengo soki eleki mingi mosusu esengo badocteur bayebi yango bien esengo ekoki koboma mawa mpe ekoki koboma mais na scénario moko kaka kokende koboma mwana bref jour oyo Isaac balingaki basakrifie baboma ye mama aremplasaki na place wana nde Sarah akufelaki bongo Abraham ntango azongi akutaki mwasi na ndako te bayebisaki mwasi no depuis ayokisa yango oyoboma mwana na ye moko Isaka liboma ezwi ye Abraham so na tourne liboma ezwi so 145 luka mwasi baye sango yeleki akufi kuna na montagne nini
na Hebron. Haleluya. Amen. Nde place oyo mama Sara fuidi. Lord. Nikolo ya mauvaise information mwana yoka ki mwana wa yekuboma ye. Nde akufela kibongo. Tanga akufaki Abraham ayeko senga na mokonzi ya Hebron. Na place na Hebron ke ngana bino tozaka na biso bien. Mama ni amweke ozani kamususa koloba poto ndo loba sikondeni bakundela ye mama Sara. Yeah, akina ko senga siko Abimelech Ya ke ko senga na mokonzi Abimelech na bapei wana. Na bapei wana ke ba tekele mabele aste akunda mwasi na ye. Ya le bimi Abraham biso na ngana yo to koma bandeko. Na nyoso yo sale biso to koma bandeko. Donc tina ko somba kama mabele zate mabele yango yo, you know. Abraham a insida le bingana linka kana somba mabele an comme ça na kunda mwasi na ngai Yes, Abraham alobi nani Abimelech alobi mabele za yo to sito you know to pesa yo alobi ngana lika na somba est-ce que ay mabele oyo eza na valeur ya 400 nyoso kokoloba ya mbongo nyoso you know donc eza na valeur ya 400 kingani okay nde ba Abraham azui soki 400 combien wana 400 kingani makuta dollar euro apesi et puis akundi mwasi na wana akundi wana donc ezalaki bon bien mama ali ne utola solo de asobaki mabele wana ya Makpela mais à part mabele ya Makpela asobaki pe susu ekbana ba teke na banzete nyoza na pembeni wana na 1000 shekel to ko evaluer on tena mbongo ebele nyonso na Abraham na mbongo na maboko na asombaki yango pa sinise ba contrat ba mikonze ba mboka ebele bayaki wana basinye contrat bamikonzi ebele bayaka wana boya kokunda mama Sara asombaki wana mabele contrat na awa mabele ya ngai de pour la première fois Abraham na vie na nyonso Abraham atiko na mabele te batu mimba babaki Kanana ezaki mabele ya Abraham keba bana Israel basalaki erreur trop na oya kotoa na babitumba pamba na bamboka nyonso na pembeni na ta José ko kabola ka mabele ya batu non Abraham asombaki mabele moko ya Makpela distance pe muke kaka place akundelaki mwasi na ye bamabulu nyonso wana azwaki basinaki contrat ke ya ye nde yango wana apesaki na mwana na nani Isaka a continue ko diriger ba richesse nyonso ezali basé sur ba biloko oyo nde yo timba jama embalwe si c'est vrai yo timba jama embalwe qui sont dit c'est pas vrai ambisas pour caser dura mais frère Gilbert dit c'est pas vrai mais François dit c'est pas vrai et Inès dit c'est pas vrai Oba dit c'est pas vrai. Tout le monde a si c'est vrai. Yo timba bibé balwe. Qui sont dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bambi ça se moque des diables. Campion dit c'est pas vrai. Merci prière dit c'est pas vrai. Père Réginal dit c'est pas vrai. Mais père au best c'est pas vrai. Tout le monde a ça. Yo timba bibé. Combien d'artistes yo timba. Fuidi et puis Abraham a kotika la libre li kombe yemo kankento ko place ko ya ko mona Abraham ki tata na biso tozako lo ki samuzulu même batata ya kala bazaki nango na jona zalaki nango Abraham 137 ans n'est-ce pas tant Sara kufi wili kwela ankento kaka Jesus Christ Papa Abraham yako bala mwasa wenkomba ketura wele kunkwela lokola moderne za kosala ayeko botse sibana mwana liboso Zimran ya imbale Jokshan ya misato Medan ya mine Mediam ya mine Ishbak et puis ya suka de Shua ayeko botsa bana oyo nyonso 6 ngana yebila mibale oyo siko 6 plus 2 bakomi combien 8 kasi Bible peni ya rapete Yesu ko baksete azala ipersu samuzula soma koma ko chabu ko balisa ko bate ko bota
na basi ebele lisusu me makambo aza kosala awa mama likambo yango tozodingi koyaya yo tata oza kobotaka bana kidikidikidi oya kotia desordre bana oyo mama ani napesi yo bakombo oyo ntango toza kokontinue émission eza koya bambula toza kokontinue tanke nzambe akopesa biso opportunité tokontinue koteyaka tokontinue koteya misu mpe tosi toteyango deja bamedanite oyo bamedan nyonso tout ça nata ya Josué bango nde bato baza kobunda babitumba donc Moyen-Orient nyonso bapays arabe nyonso toza kobenga baarabe o bana contre bana Israel tina date ya lelo oyo me senaka mutakoso te bazala bango ka bana Abraham donc apesi bango mpe héritage nyonso eloko aza kosala soki azwi yo mama na mwasi abotisi yo ka abiyake zwa nkuta na oyo akorompre yo apesi yo mbongo na yo na mwana na yo ale vous partez fous-moi le camp pourvu que botikelanga nani Isaka raison za kotiela bongo aza kobi bana nyonso Abraham abota achassa bango